Ma Mission TV, le miroir du monde. Candidature unique à Bati Lukwebo na Sénat. Toki koloba ete ndenge salimaki ya Mbosso, ndenge salemi na sénateur Bati. Est-ce que ça dit démocratie na kati ya Union Sacrée? Ndeko Flavien na kati ya Union Sacrée bazali ko imposer ba candidature te. Bazali nde koleka na maponami na consensus nde bimi bayebi koma ko bemisa candidature. Na mwana mboka Mbosso ezalaki ne bongo liberté du choix et puis ça marqué pas bato nyonso va déposer ba candidature na bango mais dossier o ezalaki retenu ezali o yaye parce que bandeko mosusu bayebaki ko respecter procédure ba formalité d'usage ndenge sengelité. C'est le cas aussi dans le Sénat avec mwana mboka sénateur Modeste Bati Lukwebo ba candidat nyonso to bazalaki wana ba parti ba contre nyonso bandeko Grand Équateur babimisi moto na bango bandeko Grand Bandundu babimisi bato na bango bandeko Grand Kivu babimisi bato na bango. Mais ce qui est important il y a qu'on retenir est que il y a une sur base il y a sagesse, sur base il y a boigna, sur base il y a ticket, il y a Union Sacrée de oyesili kobima place wana, mais rien n'est gagné d'avance parce que il y a une élection de koyeba koma ko salema tozela na ngonga le moment opportun nous allons nous prononcer là-dedans. Mais bandeko na biso ya Union Sacrée balobi que non renouvellement ya classe politique. Moi je me pose la question la définition ya renouvellement ya classe politique ya nini? Renouvellement ya classe politique c'est lorsqu'on constate que à 84 ans d'âge, 85 ans d'âge, 83 d'âge, Kyungwa Kumwanza, candidat unique na perchoir ya assemblée provinciale ya Katanga. Renouvellement ya classe politique, nous constatons que non, à 70 quelques 80 ans d'âge, citoyen Mbosso na assemblée nationale. Renouvellement ya classe politique, nous constatons 70 quelques d'âge ou 80 d'âge, Monsieur Bati Modeste Lukwebo, AFDC, candidat unique, Sénat. Nous parlons de quoi? Donc ce qui me fait du bien c'est quoi? Batunion surtout ba kosala succès lelo ba ali bato ba uta na mabele ya Kabila. O Kabila melisi abimisi bango sous la place publique. Parce que ni tete Kabila. Nanya linga yeba samali. Aki ministre sport. Mais oui bisonde to sadi. Bisonde to bimisi ameli mabele na biso ya ali na vitamine ya politique yango nde bimisi. Mais biso mo nde toyebi yango même Kofi aloba ngangata apesi nyonso obe atika na eloko se moko mais soki alinga bare o barende na eloko etika topesa abimi mais oto kanga totikali na biloko bo bando crier Kabila dictateur ya tola de kinga kati maintenant le long de kochilongo ali ya tola ya de loya parce que mon yango batu nyonso muto so comme na phare de cabo poids politique mais poids politique sama azana poids politique il s'ama aux autres personnes. Azana pas politique. Parce qu'il n'a jamais géré même 10 personnes. Il n'a jamais géré même des bourgmestres. Certes, il avait une chance. Il y a Rosala, ministre, il y a 3 mois. Accueilli. Accueilli Nani, Najekamine. Place. Ma famille, Moussou, Towe, Kotanga, Bago, Bakombo, Bakenda, Ko gagne la chaque jour pour appeler ça Bango Mongo à l'État. Najekamine. Mais heureusement, nous n'avons Zoé Kabila. Allez pas le passé. Aké na structure moko mwa bo atelemeli mandataire okopesa mongo lelo on vit autour de tout le monde ça matin wana je camine mais à vivre makamboti allo bango so amobali bandeko ya mokonzi ya mboka ne font que défiler au Katanga à l'occurrence na Jekamine pona kokende kosenga mission. Ça ne vient pas de moi les ali biloko toyoka de konanga rappeler yango awa kasi biso lokola peuple tolobi nous sommes en train de suivre de près soki sam atiki libulu na Jekamine et cause à la Mawapona Congo parce que lorsqu'on n'a pas été capable de gérer une petite structure, il y a secteur Songolo, vous risquez aussi de conduire le pays na délige parce que Kobosa na teke mutu azali na mokumba ya politique, il y a gouvernement ou ya zosala en collaboration avec le président de la République ezali premier ministre. Et du nouveau à Kinshasa. Le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasoro. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée
les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanama Solo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Bote na bandeko nanga nyoso nalobaka boza bandeko nanga po ete to signer contrat biso na bino po to beta masolo wa Congo bozala ka ebele pona cause la spécial débat na bino to kundola chaque lundi à partir ya 16h père diffusion à 12h bandeko balandi ezala ka sengo tango to kuta na biso na bino surtout baimboka o bazali ba antenne ya to kundola wana ba sepela katango na tanga bango bandeko bazwa mi na Californie to zali na États-Unis d'Amérique bandeko bozali ko na biso na France na Belgique na Allemagne na Londres bozali ebele c'est vrai lobaki ete bandeko pe ya Botswana tous en Afrique bandeko na biso bazwa mi na Tanzanie ba congolais na biso bazwa mi na Kenya bozali kolanda biso bozali continuer ba suggestion na bino to lobi ete tozali ensemble biso na bino poto beta masolo ya mboka ya solo bandeko bazwa mi na 26 provinces bozali kolanda biso émission ka moko oyo bozali kolanda en direct à travers le monde kolekaka na YouTube te donc bozali ka biso en direct pona koloba ete za rapper sengo tango totanga kabino bo sepela katango bolanda rapper émission na bino to lobaki ete Mbula Matadi Lukonde sengeli to lobela yango pona koloba ete gouvernement Lukonde ezali déjà wana banani sengeli ba animé boyoka ki ba cahier de charge miso ba bete bilenge de sengeli ba kota miso ba bete ba msuso bazali na expérience sengeli ba sala musala to moni Congo décennies to zali kubunda to zali kubaluka ba premier ministre ba yaka mais solution mona na te pona pasi ya ba congolais ba bundaka mais makoki simbaka te mokonza mboka lobaki ete 2 ans de gâchis a bétimé ça le bien testé fois si misali bandi to mon premier ministre bande konso a beti azali elenge esengeli te asunga mboka ekende liboso kasi na yango to lobaki ete to sora bande ko balandi parce que tango akokabola ekoki bande ko bamadi ya kokabola et puis na Sénat toyoki candidature unique ya Bariti Lukwebo to lobaki ete to kipe ko beta mwa masolo mwa moke na koleka na émission na biso ya lelo atako yango ezali ko sala partie ya thématique na biso ya pourquoi ya lelo te pona ko lakisa ndenge to lobaka ete sengi to benga ba imboka nyoso na kati ya mesa na table ronde na biso pona beta masolo Congo na compte ya PPRD FCC autorité morale Joseph Kabila to yami bongo mwana mboka Papi Moussa oyo azali ko lobatika kaka fidèle toujours fidèle na autorité morale Joseph Kabila pas ko trahir te atako ba miso ba katisi na nyo sacré Papi Moussa boyi malamu na plateau na biso azali ko rappeler ko azali cadre na PPRD iyo ndeko lolendo tu ko présenter yango na biso ba fidèle ba soldat ya Joseph Kabila Kabangi entrée de jeu directement peuple za boko ningana te okoningana te pona yo ba miso ba ningani belé non ndeko ngana ali kabiliste du sang. Donc, mutu pa longola makila il faut kokufa. Donc c'est ça différence. Non sacré okete. Donc ndosani. Bao bakenda ki bao zonga. Sikunga na kenda ba. Amo zonga susu. Ozotanga ba lettre te. Ba kei ba zonga. Yango nde na lobi entrer de jeu directement, je salue tout d'abord mon autorité morale. Joseph Kabila Kabangi. Ba botole ba garde. Wana na yebi cholingo zongi sangana film ya na ba théâtre Mangobo ya OZRT. Na yebi yango te. Donc je salue mon autorité morale Joseph Kabila Kabange Moussaada Tokaju. Par la suite, je salue la très grande distinction de mon secrétaire permanent, la tour de contrôle politique, Ramazani Shadaru Amulanda. Mes grandes félicitations. Beaucoup de doctorats chez nous, pas comme les autres. Et vous-même, vous l'avez constaté, plusieurs présidents des partis politiques et les secrétaires généraux, Boyoka Sonité, bozongila na bino kelasi mais malgré beaucoup ba docteur Temer boya Shadar Dominique Papi Moussa merci aux amis mon côté totali na mwana mboka Michel Bangala mwana mboka Michel azali molobeli moko ya lamuka
oyo bazali toujours fidèle na mwana mboka takuki koloba mokambi ya lamuka lelo parce que ata lamuka ngo tozo ba souté c'est pendant mais Martin Fayulu bango batikali toujours fidèle na Martin Fayulu pe communicateur oui malamu na plateau na pourquoi lelo na compte à lamuka to konyo na compte à lamuka. Merci Ndeko Flavien na pesi ba ko débatteur nanga mbote. Non, Ndeko Flavien, lamuka eza elité, lamuka eza ka moko. Parce que oui, parce que tango Ndeko Chilombo na Vital Kamerhe bakindaki, lamuka ekufa kite. Tango Ndeko Matungulu na Ndeko Mbwisa bakindaki, lamuka ekufa kite. Kaka Bemba na Katumi nde so bakei lamuka ekufi. Donc Martin Tigalika yemo. Non, Martin Azali na yemo côté, Martin Azali na peuple congolais qui est derrière lui. Martin Azali na mwana mboka les combattants Adolphe Mozito. Martin Azali na Michel Mangala, Azali na les grands combattants Epenge. Martin Azali na Nico Mayengele, Martin Azali na Mama Chantal, Azali na Adrien Malenga, Azali na Alain Bolodjoa. Donc, bana ya Congo, bapesi bango confiance. Nde ba ko bunda bitumba oyo pona mboka pour que souveraineté ya peuple. Tu comprends ce place Alain Bolodjoa zalaka. Na comprendre ce que. Voilà, tozali na mwana mboka junior bakokela un habitué des plateaux. Mokambi a Union fait la force, donc secrétaire général. Puis de l'autre côté, on va AFDCA, donc na bati lukwebo. La lobby va gagner kaba pion, pion va zobeta kaba pion, donc match ça bien. Boy madame la plateau pour le lot. Matan Domingue, merci Elombe Flavien à l'invitation au Petit Bisso de l'eau lundi 22 février 2021. Dingo yebi bana bazongi kilasi. Ils allaient sengomingi to tombeli to féliciter mon kondiamboka. Ndenge apesi autorisation était bana bazongi la classe pambateur éducation des ali socle ya développement ya bana mboka na biso. Et donc na yango to sepela kimingi. Biso regroupement na biso AFDC allié, parti politique na biso union fait la force. Oye kamba mbongo na le philanthrope Constantin Bengele, yazali na souci ya ba congolais. Il est philanthrope. Oui. Baction belé à sala puis azako sala na Congo. Pamba te pona ba imboka baza na malamu babikila malamu. Yango ezali ba action moko purement philanthropique. D'accord. Yango to sepeli na ndenge samedi loleki akendeki ko tia maboko to ko soutenir moko ya ba cadre ya AFDC allié honorable Adel Kainda Wapepai asalaki une grande démonstration manifestation na Tchangu ya parti na Aldec une réussite totale autorité morale bati lukebo azalaki wana. C'est le peuple qui gagne. Merci beaucoup. Voilà, tozali na mwana mboka Jean-Louis Massimango na compte ya société civile. Mwana mboka Jean-Louis Massimango oyo azalaki victime mokolo lekaki. Toyebite lelo ba pasola ki bilamba soki ba kangaki ba téléphone ki porte-monnaie yo polingo tambo na butu Jean-Louis Massimango. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci beaucoup Ndeko eloko alibosona na correctifier ezali likambo otambola na butu te kasi na zalaki ko accompagner moninga na nga na utaki kozwa na aéroport il fallait regagner ndako na ye na lingina nona remercier bandeko na nga mutualité des jeunes quinois na bandeko nyonso et certains co-débatteurs ici na plateau oyo ba manifestaki motema ya compassion y compris yo moko on a ko dénoncer ba acte et incivisme au lelo certains policiers bien identifiés bazo sala vis-à-vis du peuple. En l'occurrence pour na bandeko na nga ya Kasavubu bandeko na nga ya Kisasa ndeko na biso ya zokamba susiat ya niveau ya bayaka ele ngiri kombo na ici yebaniza ya kuboma te capitaine Mioto yende azalaki à la tête ya ba acte wana ya barbarie o salaki te nazala victime téléphone kende porte-monnaie kende mais na lingina remercier particulièrement ndeko na biso ya mwasi azokamba service ya mbata à niveau la police pour le moment parce que agissement na ezalaki plus responsable jusqu'à kotia maboko na moko ya baye bazalaki na kati ya mbeba wana kasi dossier zali na niveau ya justice je crois que c'est une interpellation pas mon mboka Kasongo ezali na bato esengeli bazala na kati ya service ya la police te parce que la police ezali dépotoir il y a tous les bandits tous les inciviques ya mboka te kasi ezali pas bato esengeli bazala pe na mayele pona kokengela kozala en proximité ya peuple na lingi na remercier ya suka
président du mouvement des patriotes pour l'action sociale africaine, Maître Dodo Lutombo, c'est là qui s'impliquer personnellement pour que la situation soit donc vous êtes aéroport, donc na utaki aéroport, je vais accompagner un ami. Mais à côté, même ceux qui vous aéroport, vous avez billet, vous avez problème. Attends, voilà le comportement Yandekouana et qui a osé dire parce que il arrive des fois quand nous passons à la télévision, nous dénonçons les mauvais comportements de certains policiers. Ou ils allaient à Kobombate, kasi na la police, batunyo so bazama bete, mais mboma malamu pe ezali. Et je crois que c'est ça le travail qui est demandé d'abord par le président de la République, que Sengeli va service na biso la sécurité. À l'occurrence, la police est réellement au service de la paix. Et non, non un service à insécurité. Merci. Voilà, merci. Mais parce que là aussi, message de cas qui m'a donné comme tout aéroport, bah on va voler la boutou, bah on goûte en route à ta couvre-feu zali bazongaka, bah tu vas en habiller, bah tu vas voyager, bah les caca, on a qu'à son assatique là, bah les caca, bah on va voyager, bah on va voler la boutou, donc bah ça l'a bien sécurisé et puis bah l'extérieur mikanda na bango, bah les caca, mais maintenant base police c'est peut et respecter mi beko bah considérer bango, bah d'aller couper sa bango et comme ça la malam. Donc comme na mona mboka base pembe. Oyo azali mokambi ya structure na dynamique le changement c'est maintenant mon copé ya AFDCA pour na koloba été parti au pouvoir les loyo moi na mboka boyi madame na plateau pourquoi les merci beaucoup ndeko Flavien merci pe na ba congolais ba oyo ba kozwa ndingisa ba yeba comment kolanda biso na ba réflexion na biso na plateau na yo et puis nazali pe ko profiter na micro na yo. On a coupé ça ba ko débattre na ngai mbote je pense que to ko lekisa ba ngonga moko malamu pona ba congolais ba yeba comment voilà to ko banana yo mona mboka base pembe lelo yo candidature unique 30 secondes 1 minute à chacun candidature unique ya bati lukwebo na Sénat toki ko loba ete ndenge salimaki ya mboso ndenge salemi na sénateur bati est-ce que ça dit démocratie na kata union sacrée ndeko Flavien na kati ya union sacrée bazali ko imposer ba candidature te bazali nde koleka na maponami na consensus nde bimi ba yebi comment ko bemisa candidature na mwana mboka mboso ezalaki ne bongo liberté du choix et pesamaki pa batonyo so va déposer ba candidature na bango mais dossier o ezalaki retenu ezali o yaye parce que bandeko mosusu bayebaki ko respecter procédure ba formalité d'usage ndenge sengelité. C'est le cas aussi dans le Sénat avec moi na mboka sénateur Modeste Bahati Lukwebo ba candidat nyonso to bazalaki wana ba parti ba contre nyonso bandeko Grand Équateur ba bimisi moto na bango bandeko Grand Bandundu ba bimisi bato na bango bandeko Grand Kivu ba bimisi bato na bango. Mais ce qui est important il y a ko retenir est que il y a une sur base, il y a sagesse, sur base, il y a boigna, sur base, il y a ticket, il y a union sacrée. De oyesili kobima place wana, mais rien n'est gagné d'avance parce que il y a une élection. Merci. De koyeba komako salema, tozela nangonga le moment opportun, nous allons nous prononcer là-dedans. Mais il y a ko sengande na ba sénateur parce que biso lelo Assemblée nationale ici ami ko chama en place, Sénat iso chama en place. Bazali ba organi moko ya contrôle pour ne pas sunga gouvernement ezali ko chama en place kala mingi te pour n'être République démocratique du Congo et parenthèse c'est qui a d'essentiel. Il y a parenthèse parce que vous allez moko AFDC fallait na tout monde na ka ce sujet pourquoi l'autre vous allez kolobela mbola mata di Lukonde lelo yo mokonzamboka aponi premier ministre Elenge choix il y a un ex allié ya Joseph Kabila moko oyo bazaki na G7 lelo yo azali wana moko ba cheki ye wana utoko za na Jekamine Elenge déjà bakomi koloba que non aza étranger bamusu ba bandi koloba o azana ndeko azali ministre italien ozola na ba réseaux sociaux bamusu bakomi koloba ete ayibi passe ya ba congolais te ayibi ne ba congolais basaka ligne 11 te ne ba nyoko marate ba mama bi populate azali moto wa lokwa technocrate ndenge tozoki ba matata mponyo à l'époque na bamusu lelo mo konzamboka beti c'était pour na koloba que to comme na virage ya suka 2 années to meki kotaba ko sa musala o ba bloka kinga makambo etambola kité yaki gachi yaki échec abeti mesa abeti misale bandi alors bien on na 4 langues nationales que misale bandi premier ministre Elenge est-ce que choix oyo batili biso ya mwana mboka Lukonde kolanda mana pasi ba congolais bazana yango mokonzi mboka na ndenga zali ko kende déjà na gouvernement ya Lukonde ba bandi da ko kabola gâteau ba kotia bateau sengeli pour être Congo longwana pasi lobi mokonzi mboka tango ko yana discours na fin de l'année azanga lokwa kolobate malwe pana Ndeko Flavien mwana mboka Félix Antoine Chilombo Tshisekedi azali na droit na RRT
azali na droit na erreur ata mukete. Ndeko Premier ministre Sama Lukonde azali na erreur ata mukete. Bango mibale na auto cité wana bazali face ya ba responsabilité na bango vis-à-vis ya peuple congolais oyo alingete bien-être na ye échanger. Les lots zali na institution parlement oyo contrôle ka ba ministre oyo contrôle ka ba mandateur de l'état. Les lots zali na institution ya munene oyo pe contrôle ba mandataire na ba ministre na zali koloba Sénat, la chambre haute. Ndeko Flavien Alexis Tambwe Mambaza ko bloqué les lots botia moto mosusu. Ndeko Flavien les lots zali na guerre na mboka à partir ya S na biso. Bandeko bazali kokufa. Na ngonga o biso tozali ko sala ba émission, tozali na plateau moko malamu to ko respirer malamu, mais ngonga o ba mususu bazali kokima. Ba ko luka ya kolia, ba ko luka place ni ba koki ko sere. Kimia ekoki kolungwa kaka ipa bakonzi na o bazali na mutu ya mboka, c'est-à-dire président de la République, premier ministre, président ya assemblée, président ya sénat, parce que bango ne ba ko kamba ba institution na biso mboka. Na silaki koyoka de Kosama Lukonde alobi problème ya paix, ya sécurité, ba problème ya ba infrastructure, ba problème ya ba conditions sanitaires, et puis makambo lelo ya corruption o ezali ko gangrener classe politique congolaise yangonde ya appauvrir mboka na biso ponete ekende liboso. Ba défi na ye o yazali nango ya ko relever yango wana. Mais comment réussir Ndeko Flavien? Akoki ko réussir ba mission wana kwa soki atie méritocratie. Et si la ko régner pas favoritisme, pas clientélisme, pas makambo ya ba ethnie, mais sengeli bato bazali ko ya ko kamba. Bazala bato moko na probité morale moko élevée. Bato oyo asila kozala trempé na corruption te, oyo asila kozala na makila ya ba congolais na maboko na ite. Là nous allons relever les défis parce que tozali na peuple moko lelo a commis trop exigeant pour na bien-être na ye. Et sengeli Ndeko Sama Lukonde ayeba comment ko relever défis. Ça c'est un point. Deuxième point. Président de la République. Je sais que Sama Lukonde a consulté classe politique congolaise, mais sengeli ne mokonzamboka afongola miso na batu oyo bakoya ko proposer ye bandeko ba oyo bazali na ba mito ya ba structure politique bakozala sous pression, ba chef na bango bakozala sous pression, mais mokonzamboka yende sengeli azala na mokolo azala na bik rouge pona ayeba koma ko barrer ba kombo ya bandeko basila kozala maboko pembe oyo bazali na moralité moko oyo congolais akoki ko sapete. Je sais et je pense que question oyo lelo ebumaka bilenge ebele dans la classe politique congolaise batinda kabiso na oyo balobi expérience, mais expérience peut bazwa kata ngozali ko gérer expérience bandeko na bango na biso wana oyo basibe ko kamba. Donc expérience na bango ezaka na kimuibi parce que gera kotinda bandeko na ye na poto c'est l'expérience ko uzala na bureau moko confort de l'expérience. Exploitons cette fois-ci nouvelle énergie oyo ezali koya la classe politique congolaise bakosalisa mokonzamboka ponete défi oyo ezali à relever et tout moment Congo est gagné na manyo surtout ko sala. Merci beaucoup na Union Sacrée toki na ngambo ya PPRD na ngambo ya FCC oyo mabengana babiki coalition de Simba Soute lelo ezali kolanda oyo a succédé na Ilu Kamba. Oya utaki pa na bino na PPRD pas ya autorité morale na bino tozali na mwana mboka Lukonde na banzi était choix wana quand même c'était un ancien partenaire na bino o lobia komi na ngambo mosulu lobia komo sa preuve na ye quand même elike ezali d'entrée des jeux avant na kota na motuna quand même choix wana pe pa na o papi Moussa o moti aza elenge c'est pelisipe yo te wana pour moi ce n'est pas vraiment quelque chose ya étonnant que le bakelokola ali lenginga pe na ali elengi parce que c'est quelque chose qui n'a jamais été fait dans le pays. Non. Kabila comme président de la République n'a 29 ans d'âge. Lumumba n'en parlons pas. Les Sphinx Tshisekedi à 22 ans si je ne m'abuse pas à 23 ans, il était déjà haute personnalité dans Mboka. Mais il est déjà dans la quarantaine. Fadé ya oya Lumumba na oya Kabila, donc c'est déjà. Donc ce qui me fait du bien c'est quoi? Batunion surtout ba ko sala succès lelo ba ali bato ba uta na mabele ya Kabila. O Kabila melisi abimisi bango sous la place publique.
Parce que ni Tété Kabila. Nanya linga yeba samali. Aki ministre sport. Mais oui, bisonde to salié. Bisonde to bimisi ameli mabele na biso ya ali na vitamine ya politique ya ngonde bimisi. Mais biso mokonde to yebi. Yango même Kofi Aloba. Ngangata apesi nyonso. Obe atika na eloko se moko. Mais soki alinga bare ya obarende na eloko etika. To pesa abimi mais oto kanga to tikali nango. Nakangi parenthèse. Alors, mais il y a pas si ali nini. Oui, aller elenge ali na jeunesse. Ah bande kona biso ya union secret. Balobi que non renouvellement ya classe politique. Moi je me pose la question la définition ya renouvellement ya classe politique ali nini. Renouvellement ya classe politique c'est lorsqu'on constate que à 84 ans d'âge, 85 ans d'âge, 83 d'âge Kiungwa Kumwanza candidat unique na perchoir ya assemblée provinciale ya Katanga. Renouvellement de la classe politique, nous constatons que non, à 70 quelques 80 ans d'âge, citoyen Bosso, dans l'Assemblée nationale. Renouvellement de la classe politique, nous constatons 70 quelques d'âge ou 80 d'âge, Monsieur Bahati Modeste Lukwebo, AFDC, candidat unique, Sénat. Mais nous parlons de quoi? Et par la suite, on prend maintenant leur petit-fils, primature, décalage déjà. Mais lorsqu'on prend ce décalage, on regarde aussi manière, oyo science la qui s'engaille, comment est-ce qu'on peut avoir un premier ministre? Premier ministre Togozoye na Lolengenin. Premier ministre émane la majorité parlementaire. Mais moi je me pose la question, oyo ya biso toali na esiko elenge lokola ngai age moko. A émana na majorité nini? Kombo nango nini? Et puis j'aurais appris que ces derniers, ils viennent dans un parti politique, dans un petit parti politique, il y a ceux qui ont des députés provinciaux, ceux qui ont des bourgmestres. Je me pose la question, les deux là, moins 500, il reste combien? 488. Mais je me pose la question, il s'agit de quelle majorité? Et puis aujourd'hui, lorsqu'on a proposé les noms de ces derniers, tu as constaté aussi les députés corrompus. Oye moko ndeko Molière banda kolobango ke bapesi bango kanyaka. Bango nde ba matina créneau. Non, ce n'était pas notre choix. On n'était pas consultés. Je m'attendais aussi peut-être au Dieu kobima lisusu o bakozala na salle, lokola citoyen boso alobaka l'autre fois là. Nazalaki na ba course, je vous ai amené 5 tonnes. Je vous ai amené 5 millions. Il faut courir zonga. Mais toi, quand la lisusu mususu ebima, tout le monde a place babimisa ndeko. Je suis très fier, hein, ceux qui n'ont pas mon président les lots de la République ndeko Chilombo malgré les prises âgées que Kabila. Ali jeune. Mais tu éviter ba dégâts mususu. Et déjà moi j'ai toujours dit ndeko Chilombo ali na 1000 chances. Parce que y a eu pouvoir lokola ndeko Msaada te. Ndeko Msaada saliboy. Pour attirer l'andeko Chilombo a kobika nango lelo. Et lokola lelo toke na kinkole. Pour na succès. Pour na succès. Akabeli biso ka ba terrain. Il faut na ya kotunga, na cha ba brique ba nini na tongi. Mais yo lelo yeba memio mbala mo na appartement na Gombe. Nyo sotu ya liba climatiseur, asphalte makambo nyo sotu. Nanya ho mona passe. Mutu azaka na kinkole Kabila mutu atikeli. Mais il y a pas si ali nini. Président de la République doit faire très attention. Na ba choix. So au moins me ba cahier de charges. Biloko bandeko na ngato ba politique ba cahier de charges tout ça. Biloko ba banda. Moto bandidi akopela kuna. Voilà, biloko ba bando crier Kabila dictateur. Ya tola de kinga kati. Maintenant les longs de Kochilombo ali ya tola ya de loya. Parce que mon yango ba tunyo so muto so comme une affaire de cabo. Poids politique. Poids politique. Mais poids politique ça ma azana poids politique ni. Il s'en m'a aux autres. Azan n'a pas politique. Parce qu'il n'a jamais géré même 10 personnes. Il n'a jamais géré même des bourgmestres. Certes, il avait une chance. Il y a Rosala, ministre, il y a 3 mois. Accueilli. Accueilli na Jekamine. Place. Ba famille mususu to boy kotanga bango ba kombo ba kenda ko gagner la chaque jour pour appeler ça bango mbongo à l'état. Na Jekamine wana. Mais heureusement, nanu na mona Zoé Kabila te. Ali pas le passé. Ake na structure moko mwa telemeli mandataire okopesa mongo lelo on vit au-dessus de tout le monde. Ça matin on a Jekamine. Mais à vivre makamboti allo bango so a mobile.
Bozana ba faire de nango déjà. Ba dossier na Et ça nous intéresse pas. On a quitté wana lobby. Président de la République. Merci. Vraiment, il faut ayokana no biso. Biso to ko tala bango. Balobaki ke no renouvellement ya classe politique. Merci. Renouvellement ya classe politique to moni kaka ba vieux ba bunda 1960. Ba blessé de guerre. Ba eli sous. Voilà. Ah, et puis to zela elo. Bon, Jean-Louis société civile. Na yo qui des tendances déjà, hein? FCC, Union Sacrée, surtout la société civile avant que na lamuka, tous on appelle sous la Union Sacrée. Nalingina nona félicité Ndekonanga Moussa ya PPRD. Voilà eloko biso to bando lukana Congo esengeli opposition ezala pour créer un équilibre et gestion ya mboka. Et je crois il vient de le démontrer ici que bazali lisusu na kati ya bokamba mi mboka lelo te, il faut constituer un bloc ya opposition pour créer contrepoids. Mais dans le même souci que bokambami et qui est dans la direction ya malamu pour na bien-être ya mboka. Asali chapelet a démontré biso biloko biso pe société civile to bando telemela kala. Oh ya batu ya 3e âge ya kotinda biso bilenge na retraite. Mais il n'y a pas si longtemps bango pe bazale na kati ya même libulu. Ya baba ba kiungwana ba papa na biso tambo mambo ba otika biso na Sénat. Oh bah comme il est là, sénateur ordinaire comme tout le monde, parce que va sur la carte à biroté. C'est qui est une bonne chose. Mais je reviens maintenant à l'Ikambo, à Premier ministre. Parce que Sengeli a formé le gouvernement, toute équipe est quoi. On a pas politique, ils ont déjà. Lorsque Bapesio Bokonzindeko. Et c'est là où nous disons aussi, il n'aura pas de pardon à Bisso peuple. Et Sengeli a assassiné comme tel. Et j'estime le président de la République en opérant son choix sur Sam. Il a fait un toilettage, il y a parcours naïe, surtout à Isika Aouti Mikolo Yona, je camine. J'espère à Tiki Batras Yamalam. Mais dans les jours à venir, Bissoloko la peuple, ceux qui t'ont constaté que passage n'est pas niveau je camine parce que Hollande Lango, que Maboulou et Tikali nous allons nous dire aussi, parce que ceux qui déjà ont fait preuve mais l'autre ne quoi le bibi à l'époque, bandeko na biso moko ya IDPS parmi jeunesse, kolobaete bandeko ya mokonzi ya mboka ne font que défiler au Katanga. À l'occurrence, na Jekamine, pour na kokende kosenga misolo. Ça ne vient pas de moi. Les ali biloko toyoka, de konanga rappelé yango awa. Kasi biso lokola peuple tolobi, nous sommes en train de suivre de près. Ce qui sam atiki libulu na Jekamine. Et kozala mawa pona Congo parce que lorsqu'on n'a pas été capable de gérer une petite structure, il y a secteur Songolo, vous risquez aussi de conduire le pays na délige parce que kobosa na teke mutu azali na mokumba ya politique. Il y a gouvernement en collaboration avec le président de la République et le Premier ministre. Quand nous par rapport au choix, nous avons Premier ministre, cette fois-ci pour la première fois, et l'oko babengi contrat de performance, et Sengeli ezala évalué et pas le ministre. Parce que dans le passé aussi on a vu, Bapesio ministère Songolo, mais 3 mois après, malgré contrat de performance, il n'y a aucune évaluation. L'Assemblée nationale, Ozali, organe à contrôle, il y a action à gouvernement, éthique à silence des cimetières. Premier ministre, silence à cimetière, à part les déclarations à président de la République, au Tolanda la fois passée qu'il y avait un blocage. Mais aujourd'hui, une bonne chose, nous avons entre nos mains Destin, il y a Afrique Mobimba, Union africaine. Nous avons entre nos mains Destin, Lelo, il y a Bakongomani. Premier ministre, choix à Mokonzi Mboka. Président à Sénat, choix à Mokonzi Mboka. Président à l'Assemblée nationale, choix à Mokonzi Mboka. Justice, Namaboka Mokonzi Mboka. C'est pour dire que prochainement, il n'y aura pas une parole d'esquisse. Et nous, nous croyons à ça qui a causé l'angomalam. Deuxième chose, les lois au Congo ont traversé la situation. Bamboko bando betela biso masolo kala lokola ba Érythrée, ba Somalie, ba Éthiopie. Et si kezana kati ya ba désert où il y avait la pénurie d'eau. Mais aujourd'hui au Congo, ce n'est pas différent en Afghanistan. Batu bazo souffrir bazo nyoko ma population maïezate. Et là comme mususu ebomaka inefficacité à ba premier ministre na biso et na ba konzi mboka. Omoni Pepe Ilunga Lukamba otolobi et sika ke na retraite AP Mamalamu Afanda, c'est un professeur d'université, il aura le temps d'écrire. Atamboli combien de provinces dira mandane qui premier ministre à part Kisasa na Katanga niveau à Lubumbashi. Alors qu'un premier ministre doit être aussi un homme du terrain
il y a qu'au palper réalité afin faut yamboka. Vous prenez, parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même, même Jésus, pour sauver l'humanité, abandonne Israël et pas les Juifs. Vous prenez un territoire comme Yaepanangana Chabunda et Sikana Lembakate Koloba. En termes de superficie, en termes de potentialité, vous ne pouvez pas citer 3 territoires. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, ni un premier ministre Atikalo Komakunate, président de l'Assemblée nationale Atikalo Komakunate, encore moins président de la République ou bien président accord Moko Yambo Kanabiso. Donc ce sont des problèmes cruciaux. Oh, Tokuti pe na ba province Moussous. Donc au lieu de rester dans le luxe, il y a Kotambola na ville qui ça avec plus de 10 jeeps na cortège et Sengeli bateau réellement bazo kamba. Gouvernement tozo zela basala nini bazala ba mais terrain tout en sachant que na lobakango chaque jour ennemi na bango ya liboso ezali temps. Voilà. Parce que tozo poussana lentement mais sûrement na 2023 pour qu'il y ait organisation il y a élection. Disons comme conseiller lointain ya mokonzi ya mboka. Junior Bagokela oyoki awa. Lukonde azawana na gouvernement na yembola matani na ye azako préparer ba choix bato. Ba cahier de charge toki de bato mo ina ba cahier de charge ba poids politique ba français bandi kuna déjà. Est-ce que monite que le Conde a recouvert à Kaka Motambo et Baningani Bakoyaki et que Mokozambo Kaloba se retrouve dans la difficulté à Kolobaïte, Union Sacrée Sungangate. Mato Domingui Lombe Flavien, dans des ozons Selviso Maloba, Nako Seng à la bande de Konangaï par élégance. De Konangaï a peu perdu que j'aime beaucoup, Papi Moussa. Ceux qui osent Angeli Kambakoloba, Fanda Kimia. Parce que je comprends quoi prendre que ça l'opposition, ils ont passé, ils ont payé. Avant na balayé Jean-Louis Massima azo vanté territoire que chef de l'État zo comme on a tenga parce que la chef de l'État il faut que pas langa na ingende. Non, j'ai fait un constat général. Mais alagaki pendant que alagaki qui état major gouverneur bazali ba chef de l'État mokonzambo alagati le loto zelanga état major qui n'a raté. S'il te plaît. Pendant que le chef de gouverneur de province bazali ba représentant ya président de la République na ba province bazalo ko la ba président en miniature. A tout na gouverneur na bango Théo Ngabidje. Comment azoko bana chamunda te. De la même manière que moi, je vais demander à mon gouverneur, Bobo Boloko, ce qui a comme un territoire Ingenete. C'est ça, c'est simple. Ndekonanga ya zolo bela awake bangonde basala samalukonde. Mais c'est grave ça. C'est très grave. Ndekowana mérite beaucoup de respect, le Premier ministre, sans flatterie. Azalaki parmi les rares ministres qui ont démissionné pendant que Kabila Azalaki tout fait tout flamme. Que je salue en passant Joseph Kabila Kabang. Président en fonction. Sam Alobi, Tozo Kende, na 3e mandat, anticonstitutionnel. Pas de 3e penalty. Pas de 3e penalty. A démissionnant avec élégance. Ce sont des valeurs au Congo Zozanga. Ndekolaga Alobi, a tikala ko gérer 5 personnes. Ce qui totali. Ou pas ya outil na Jekamine ba personnel basa combien tout est kakozo ba congolais mais intellectuel bazola na biso monde entier bazola na biso est-ce qu'il a des preuves ba makambazolo ba na mon frère les informations ce qui ne connaît que j'aime que je respecte azoloba laisse-moi le temps de parler élégance l'élégance quand même, papi, il faut apprendre que ça l'opposition est à la paiement. Et ça, c'est la facilité. Quelques mois seulement, la monnaie, vous avez bandit déjà apologie, publicité, c'est cela, Chadari. Voilà, je n'ai fait Chadari à soutenir Thèse avec une grande distinction. Merci beaucoup, te féliciter. C'est ça nous voulons, mon frère. Toza ba ennemité. En politique, toza ba adversaire, mais toza ba ennemité. Azolo bako, Premier ministre Abimi n'a parti dans 2 députés. Aye Bisanga réunion sacrée, regroupement ni to parti ni 251 députés. C'est l'ensemble de l'union sacrée, on est en mission informateur à Salaki. Donc pas politique va tenir compte dans votre. Non, pas politique. Aucun parti, aucun regroupement au sein il y a union sacrée, et soit qui 251 députés. Pour Bango ne va se prétendre bazoa primature. Mon Kondiamoka appelle si mutuelle information, l'autorité morale et regroupement la biso modeste battu. Dans moins de 30 jours, après ces résultats.
escompté. 381 députés. Bazalaki pour Union Sacrée. Au sein de ces 381 députés, de former Union Sacrée, Mokonzamboka a ekopona abimisa premier ministre. Où est le mal? Ni souveni Mokonzamboka sali. Kaka bango ba yela biso théorie le pouvoir discrétionnel du chef de l'État. Sur le FCC, tout le monde est constitutionnel. Mokonzamboka le pouvoir discrétionnel na yé. Mais le Kabila a un pouvoir discrétionnaire. Parce que le pouvoir discrétionnaire, il y a Félix Tshisekedi. Et comme il est sous. Tika mon frère. On est l'équipe. On les a bouté mamabe. Distraction kutu. Mokonzamboka a ekopona. Nganga mayele. Moto ayebi d'ailleurs. Congolais te décrit qui Pépé Lunga 80 ans, ce n'est plus normal. Alors qu'il gêne 43 ans, 44 ans dans le mois d'août parce qu'il est né le 4 août. C'est tout à fait normal. Ça a l'énergie, ça a konzo. À Gotambola partout le coin de Golanga ça la province à Gotambola. Je te promets, ça m'a lukonde à Kokoma na Chabunda. À Golanda mission. Ça m'a lukonde à Kokoma na Bokungu, à Kokoma na Boende, à Kokoma na Moeka. Parce que ça a une énergie. Donc, bandeko bazolo ba wana ba distraction purement et simplement. Est-ce que Bilenge place à Bilenge? Bilenge va se retrouver. Question souka. Ndeko nangai au moni toza ko pour ba cahier des charges. Toza ko senga na chef à gouvernement. D'abord, parmi les critères à mettre sur pied pour à former gouvernement, atala bato bazana bolingo ya mboka. Bo bazana bolingo ya Congo. Exactement que ba oyo bazana ba ndenge côté koloba quand même je suis d'accord avec lui que bato oyo baza ban oyo ndeko na mettre bazem pembenzela lobi que bazana ba famille na poto bana bango na poto bandako na poto non nous voulons ba oyo bazana ba œuvre philanthropique basunga population congolaise baza ko souffrir ba Constantin Bengele baza conventé c'est quelqu'un qui a construit le territoire de Mweka ceux qui est na Mweka de au bandit dans premier village jusqu'au fond, à ton... Oh, tika la distraction. Laisse-moi quand même le temps de parler, mon frère. Toujours le baba comme ça, c'est mon frère, on connaît qu'on révolté, mais on n'a pas, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Je suis sérieux, s'il te plaît, mon frère. S'il te plaît, mon frère. S'il te plaît. Moi, je te jure. Je te présente. Batelangaï. Ndeko on a tongi ba pont, ba école, ba hôpitaux, et ça qu'on démontré on est ba œuvre philanthropique. Ba to on ande ba ko ko sunna ko ba accompagner vision mo ko pour que développement Birwando. Il pas sali ba œuvre philanthropique. Loko elenge. Ko la elenge. Yango ba to on ba koki ko accompagner mo ko nzamboka na premier ministre pour que mboka oyo ebonga. Voilà toke na lamuka en tout cas toke na mango toke na lamuka po zo petana yo ya koloba parce que sujet za moko mbula matai de Lukonde comme ngonga ko kabola pona yo lamuka na ebiki ba député ba lamuka ba katsa ya iside na okaki lukola na lamuka ba député so ba kina union sacrée na yo kibongo siko ba so ba tika na so ba kido des députés ba tika gade Il y a une passation d'information. La mouka est la parce que la majorité parlementaire. Il y a un peu de mécanisme. Vous avez tout mis balé au Makati qui n'a pas beaucoup. Est-ce que merci mon amboka. Banamboka c'est pas comprendre que l'eau moko que d'abord la limite de la précision. Vous avez calme que bande konabiso ya FCC na bande konabiso ya Union Sacrée. Il y a cash. Donc Union Sacrée. Oui, cash. Ils sont ensemble. Bali moto moko. Tout ce qu'ils sont en train de faire ici, c'est une diversion. Je vais vous démontrer Ndeko. Vous avez suivi Mende. Vous avez suivi Matata Pogno. Mende vous dit une chose. Que gouvernement, plutôt coalition FCC Cash, plutôt l'union sacrée, et ça dit coalition gouvernementale élargie. Élargie à qui? Élargie à Bemba, élargie à Katumbi,
élargi, calme. Élargi, entre guillemets, les députés, peut-être vous pouvez citer. S'il vous plaît. Point. Vous parlez de l'opposition. Mon ami de gauche, FDC, et mon ami société civile, qui dit il y a FCC opposition, il faut que la opposition. J'ai dit bravo. Mais nous devons savoir que dans la stratégie de Bango Mibale, Kabila a divisé sa majorité à 2. Aujourd'hui, M. Kabila contrôle tout le monde. Moussada. Après si majorité na ye, kuna l'union sacrée. Naba Jimo Mibale Botami. Union sacrée élargie. Donc, a-t-il majorité? Une partie a-t-il une opposition? C'est pourquoi Bango faut abattre, parce qu'ils ne comprennent pas les choses. Donc, vous comprenez. Nous comprenons toutes ces stratégies, ils sont ensemble. N'est-ce pas? Je vais vous démontrer. Bana Congo Bayoka, et va comprendre. Pourquoi nous disons que M. Kabila et M. Félix Antoine Tshisekedi sont un? Peut-être beaucoup Boloba, voilà. Mais écoutez, vous savez l'histoire des accords. Des accords. L'un, il y a un accord, moko auto benga obscurti lolo, yango bana Congo Bayoka qui Martin Fayulu. Koye bisande ko Félix akabwana na Kabila. Ko kabwana Kabila ezaki pona accord obscur. Oyo seulement 3 présidents africains bayebi. Témoins de l'accord parce que eux-mêmes témoignent ça. Et le deuxième accord, c'est un accord, il y a Bouela Loge, Yaba Congo. Oh, Bomonaki, Batomosu Subalobi, oh, yo, akoye bisabisoto Kabouana Kabila, Azali Ndoki. Président Aïna Bango. Oh, Moussou Subalobi, de kotika ko distraire ngai, Olobi na lobi le mokote. Oh, Moussou Subalobi, Kabila atalina ba parti politique nyonso ya Congo. Amoni parti politique sérieuxté à Taliboé, Amoni IDPS, APC IDPS pouvoir. Bataille quoi na belle loge, tout le monde va me suivre sur la carte à cheval qui dit. Les cheval. Mais les lots ba koye bisabiso ba kabouani. Non. Les Congolais ne sont pas des dupes. Mais c'est papi. Et ben de konanga ya FC et ya cash. Les Congolais, bon, les Congolais, bah, bololé. Il y a union sacrée. Salé, sale. Bon, Congolais, union sacrée. Bandeko, s'il vous plaît. Bref. Vous parlez, awa, na makambo ya renouvellement ya classe politique. Oh, papi, je te félicite. Parce que tu as démontré ici. Mais le problème, Ezali, individualité. Mais le problème c'est le système. La question que nous pouvons nous poser, est-ce que Tozali n'a même le système mais qu'on continue ou le système a changé? Je vous dirais Tozali n'a même le système. Je demande 30 secondes. Merci na 30 secondes. Nous avons reproché Kabila hier. Il y a violation de la Constitution. Mais aujourd'hui, regardez comment la Constitution est violée. Tout banana na cour constitutionnelle wana. Comment cet passage en force? Tolobi makambu ya droit de l'homme. Mon frère, il y a un musicien na Est qui a chanté ba Congolais ba escroc. Mais ba kangié pourquoi? Ici, la Constitution, l'article 26, nous donne l'autorisation de marcher. Ce monsieur-là, l'ambassadeur-là, qui ne mérite pas le respect des Congolais, qui se lève d'abord pour insulter les Congolais. Non, Namasiki, Congolais, moko Akufaki. Mais ça, c'est craché sur le mémoire, il y a pas mort, il y a pas Congolais.
Monsieur le président Elie, qui s'élève pour dire devant la face du monde et la communauté congolaise, Etiabino mal à l'aise, c'était quand même, Etiabino mal à l'aise, non. Alors, il a dit de vérité. Il y a gestion, il y a monsieur Tilombo. M. Tilombo et M. Kabila sont ils dépendent d'un président rwandais. Mais écoutez, Ndeko. La jeunesse congolaise s'est levée, je chute par là, Ndeko, pardon. La jeunesse congolaise s'est levée comme un seul homme pour dire non à cet ambassadeur. Mais vous avez vu comment ils ont tabassé les Congolais, comment ils ont arrêté Prince Penge, comment ils ont tabassé les Congolais, ce sont eux. Merci. Donc, et nous sommes dans quel... Merci beaucoup pour l'information. C'est pour dire que... Voilà. C'est pour dire que... ok. Frère, Tozaka a le même système. Système, je continue. Tant Merci. Que le même système... Premier ministre, c'est ce que je suis en train de dire, c'est que le Premier ministre... en dehors de tout ça là, oui, à la chance à réussir par rapport social. Mon frère, il ne fera absolument rien. Parce que nous sommes dans le même système. Ah d'accord. Dans le même bateau, mais va changer qu'à chauffeur. Alors, il ne faut pas chercher à faire croire merci. Dernier tour de table. Qu'il y aura du nouveau. Merci. Dernier tour de table à chacun 2 minutes pour l'émission. Maître Bazin gérer 2 minutes. Oyo qui déjà sont croisés dans le plateau. Par rapport au Elobami, on a 2 minutes. Merci beaucoup Ndeko Flavien. Recadrer Makamoniko Miché. Auto loba na koloba ni Michel Sengela ça l'effort azala au moins conçu pour na téléspectateurs ba yo kakaye. Martin Fayulu na ba agitation na ye na azali tenté na haine et koki ko faire avancer sur le plan politique. La politique c'est un monde mouvant, la politique elle est dynamique. Politique c'est un monde de réflexion. Il a fait une conférence de presse, il s'est écrit comme si azaki na église azali kopé ça cours à déontologie na ba militant na ye ba journaliste belé bazalaki wana ba poser mituna et Fayulu était incapable dans ses agitations à donner une bonne réponse. Wana ezalaki parenthèse. Ndeko Flavien, nous avons l'essentiel liboso na biso awa pour nete Congo et kende liboso. Essentiel na biso ezali nini? Nous avons la justice. Nous avons l'institution parlement, nous avons le Sénat. Institution parlement na kati ya Congo précisément na Kisasa bato bakufa pour la question ya Rosar Malonda. Nous voulons ba réforme et ça le na niveau ya Assemblée nationale Seni président ya Seni amona na pona tozwa calendrier électoral. Le compte n'est pas préparé pour misolo pour ma ponami parce qu'on a l'impression que Bino Beto Union sacré pour une élection en 2023. Ndeko Flavien nazali d'accord na yo, ça c'est constitutionnel. Ça c'est constitutionnel Ndeko Flavien. Ça c'est constitutionnel mais sengeli peto yeba ete non, tous allons qui frappé par maladie ya coronavirus. Ndeko Flavien nasili sa eloko mususu. Ndeko nangai. Le Congolais sengeli ayeba ete. Ndeko sama lukonde a chami place wana sama sengeli azala neti ilunkamba te. Ba descente sengeli ba Congolais nyonso sur l'étendue de la République ba monaye premier ministre azalaka premier ministre à télévision te. Il doit faire ses descentes sur terrain. Yango de biso to zali ko yebisa ye. Na yebisa Ndeko Papi Moussa. Voilà. Et Ali Malamu. Toyo kapi moi son de cloche na bino yango ndeko salisa biso pour les temboke kende liboso. Apprenez à faire ce que vous êtes en train de faire parce que vous allez sur terrain et toyo ninga to sentir bino. Mais ngana ko mituna mutuna moko entre bino peut perdre. Na bato la muka banani ba roboto la mususu opposition sur terrain. Heureusement mituni yo moko. Banani. Heureusement que donc ngana ko se réponse. Non, bino ozana 2 minutes pour terminer. La 10 députés. Mais la muka ba na opposition et kozonge la bino. Apprenez comment ya kotia ba manteka. Ozoli ba mai ko ya na ba ketch na ba marche wana ndeko na malamu pour la bino. Voilà. Ouais, Papi Moussa 2 minutes. Émission civile. Ba nini ba ta ya ndeko na yenyo sacré. Na sepele mingi na bandeko na ndenge balobi contradiction ali ebele ndeko. Moi j'ai commencé la politique dans l'opposition. Le premier parti, j'étais le président de Ligue des jeunes, c'était le parti cher
Angouza Kalebond. Félicitations. Iferi. J'étais le président de Ligue des jeunes. Donc, garde civile, Naba Béré Rouge, Basala ou Bakosala, ou Kabila Tikala Kosala, opposant à Congo, à l'époque du Zaïre. Donc, j'ai subi. Être opposant aujourd'hui, ça ne me fait chaud ni froid, mais je vais faire une opposition rationnelle qui n'est pas comme vous. C'est quelque chose que je peux donner. Je voulais éclaircir par rapport à Ndekonanga Ndengalouba qui non, Premier ministre a géré. Moi, en tant qu'administrativiste, un DG ne gère pas le personnel. Il y a une direction du personnel qui gère le personnel. Le DG est là pour la coordination. Il n'a jamais géré le personnel. Je pèse bébé mot. L'UKP, structure, Moussou Yakanango, n'a pas à gérer en côté. Donc, il y a un ndeko na sepeli ankolo ali bolingo abimisi bambuma o ebatami et pas bana ndeko na biso ndeko baati mbuma ebimi o bobanda kofinga Kabila kabanyo musaada o Kabila o caporaliser justice oyoki ye moko Saint Esprit ekotie parce que ezali côté nanga lobi ke to ali na justice na maboko ye moko alobi ke justice bali na bango bako kambango bango moko o constitution lobi ke justice ali indépendant. Aïe, qu'on se contredit. Ça fait partie du pouvoir de mon cher. Moussada, ça la calme. Jean-Louis. Oh, ndeko. 2 minutes, monsieur. C'est là, c'est ça. Non, non. Yamonde aïe, qu'on se contredit à l'objet. Une minute. Aïe, qu'on se contredit à l'objet que non. Batu bakufa na marche, ya loi, ya sakata et consort. Mais batongo bali na union sacrée. Mais batona bakufa. Par le passé, Kabila nde mutawanda koboma. Mais bande konanga il dépêche les 9 là bakufa. Tout le monde a procès na bango te, mais tout le monde a secrétaire général na bango babima. Ba consulter, ba Kaboul est ministre intérieur. Yo mutoboma, mais ndeko chilombo abomite. Totali même bato ba droit de l'homme. Oto eko constater après investigation que bango no surtout bali école moko. Kala par le passé ceux qui bakangi nde bakanga ki epenge. Ba boike na lo. Droit de l'homme ngaloba. Policier a Tshisekedi. Bakangi epenge na loboko moko. Ka babwaki na kati wana Kabila tibi bangote. Siko Tshisekedi moi baloba. Policier a Tshisekedi. Siko lelo tomoni bateko ya droit de l'homme wana te. Bakage bakatende te. Bakomi violation à droit de l'homme te. Bakangi munoko. Mais lelo bakangi munoko. Mais to eko comprendre que bango surtout ba bakasaye. Mais le Kala, Kabila a qui Katanye, il fallait qu'on se manque. Merci. Non, non, Tika ya koloba Junior pour répondre. Bazin, Junior pour répondre. Bon mi balé. Société civile. Société civile. Société civile. Ndekomoussa, s'il vous plaît. Aussi au lobby Toyoki. Moi, na mboka Bazin pe tolérance. Je crois que Seigneur Biso tous à l'animer. Société civile, Société civile elonde azotelemela nyonso ya mabe mais encourager pour eza malamu suka nango pe ko proposer tolobi boye sengeli plus tolobaka ekolo ki toloba ba individu il est vrai ba déviance ezali o biso tozotelemela na bokamba ya lelo kasi bino moko bolandi contradiction ya mwana mboka Michel o azo représenter lokola communicateur à la muka kokota en contradiction na mokonzi na Fayulu. Martin Fayulu nous dit que c'est l'administration de Bokamamia Mboka Tshisekedi ndezali na se ya orientation ya Rwanda. Mais il y a le qui ont été atikina no Rwanda lobino Kabila qui contrôle tout. Finalement, on ne sait pas ce qu'on veut encore dans ce pays. Mais na suka lobi na Kabila na Tshisekedi bangon so bazana se ya Bokamamia Rwanda. Biso tozali parmi bato to encourager qui position à Martin Fayulu na oyo maloba ya buzoba yotaki na monoko ya ambassadeur à Rwanda to kondanaki yango que désormais les Rwandais ne peuvent pas considérer Congo lokola prolongement et entité et administration à Bango. Nous sommes un pays souverain, nous sommes un pays indépendant et il faudra encore confirmer cette souveraineté là. Nazonga epa ya ndekonanga junior asali eloko malamu ko féliciter mwana mboka Chadar. Du point de vue scientifique, il y a des sujets qui ne peuvent pas susciter des débats. Asali soutenant sa thèse na malamu, mais na lingaki na sepe la peine de konabiso professeur Mata, les savants azala na kati ya sale wana pour que moko apesa biso témoignage est-ce que réellement mwana mboka Chadar azama yele asali soutenance na malamu pas. Mais loko ya désolation et pas nga lokola peuple. Mayele oyo ba professeur na biso bazala na ngona université et sous kaka na ba soutenance ya ba thèse te.
il faut pas qu'on marie Merci. Oyo Bazolo Bakuna na Bokambami sur terrain. Merci. Il a été ministre de l'Intérieur. Un très bon sujet, il y a thèse. Mais ce qu'il a dit là-bas, Naoé Bandé Kosalema sur le terrain, il y a une contradiction totale, c'est entre le ciel et la terre. Merci. Donc, ce sont des choses Voilà. que nous devons Michel rectifier. Bangala. Et que Villa qui ça s'appelle comme Malam Galina Silixandeko. Est-ce que Yebi na mama ye mo grogne zali? Po okene lelo ko kunda ebembe so ndeko na mama ye mo kokota te. Batie ba policier, ba dispositif. Tout ça pourquoi? Il y a un désordre entre ministre national de la santé na gouverneur à ville. Merci. Des comités toyebi sous anarchité. Merci. Okene na banda lelo ko ba utaki na ngoso na kingabwa soki wapi. Bourgmestre ndeko na biso ba ilo aye nango. Kotia ka batu na confusion a poto. Cité maïezate. Finalement, Mboko, comme en 2022 ou 2023, sans que nous soyons tout bien déni. Bangala, on va citer au sucre, parce qu'on t'a cité. Oui. Ndeko, peut-être à la confusion. Lui-même a la confusion. Dans la confusion, mon côté, j'ai bien dit que M. Kabila, M. Félix Tshisekedi, na mentor na bango Kagame, baza la coacher pas naie. Donc baelo moko parce que baza na parrain moko. Donc ça na confusion mon côté. Mais ce qui est important c'est quoi? S'il vous plaît, faut pas chercher à m'embrouiller. Je voulais dire à mon ami Bazin. Oui. Bazin ndekonanga na linga mingi a dit des choses ici. Abenga le président Martin Fayulu qui a un il n'a pas démontré un aïe. Mais quand Martin Fayulu vous démontre ndeko Bazin na kotalo na misomi balé. Tango bino tokei na parlement, tokei na sénat, tokei na assemblée provinciale oyo ya Lubumbashi. Tozana kati ya candidat, tozana ba candidat unique. Ça c'est la démocratie. Ça, c'est l'administration. Tozongi, maman, tu appelles ça l'administration par rapport à non, c'est la s'il vous plaît. Junior Azalaki, candidat unique. Vous avez créé la dictature, non? Merci. Voilà comment vous êtes dans la confusion la plus totale. Merci, Michel. Tozongi na MP parti État. Na MP parti État. Mais au moins Babiso Michel Mangala, au moins le président légitimement élu. Ozoyo Misala, vous en avez à l'aise. Merci. Souveraineté à peuple, besoin de beaucoup à peuple. C'est Junior Bakoki là, merci. Tout ce qui ça. Beaucoup Flavien na malobaya suka au pesibiso to lobelango lelo. Mais na ko senga na ndeko na ngai ya FCC, PPRD. To ko tonga mboka o na esprit ya tribalisme te. Ba parole moko xénophobe, non. On a fait quoi? Il doit retirer ce qu'il a dit là, ce n'est pas propre. Non. Bakasayen, basaline. Bata ba congolais te. To tonga mboka po na bongo te. Il y a un temps pour tout. 32 ans, chef maréchal Mobutu, président Yamboko, à Salaki Alekaki. 18 ans. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Comportement xénophobe merci beaucoup. 30 secondes. Voilà. Négociation on retiré. On retiré. Sur le bac propos xénophobie. Voilà. C'est que moi je voulais expliquer. Nous avons aussi un membre de la société civile Azaliwana Poto expliquer Bango. J'ai dit ceci. Par le passé, biso ertozaki na gestion na cabinet ya Kabila. Ezalaki na ba rapport e banda ko kende butu moi. Kanyama même si akangi kuluna violation ya droit de l'homme. Ah ba kangi epenge. Tikana silisa. Soki butu akufi na est. Non, na linga invité na ngaba selo ko musuté. Soki na est babomi kaka mutu moko. Wando mona bazado ba cage ba banda ko koma violation ya droit de l'homme. Mais lelo bali ko décapter ba congolais na est lokola batabana ba bébé. Mais abattoir humain et ali ko vivre kuna. Mais ba ONG on est comme kali sous-souté et ça la ba point de presse mais là les lots to ko constater que OK ba ONG nyo so na tout ba ali espace linguistique moko. Mais je fais analyse maintenant les lots. Les lots bali ko commenter yango pour il n'est pas retiré. Il n'est pas retiré. Il continue à insister. Il n'est pas retiré. Un constat. Non, un constat. C'est bon. Il a bien Junior, je protège Junior maintenant. Je remets la parole à Junior une minute.
Junior. Non, vous n'avez plus la parole. C'est la fin de l'émission. Junior, 1 minute. C'est la fin. Bon, respectez modérateur. Téléspectateurs, voilà, une minute. Merci beaucoup. Émission de Dobi. Dobi n'est pas comme Nasuka. Lukonde. Et puis, alors, comme sous la Bela, Ndekonanga, il y a Lamuka, Atika distraction. 300 yango déjà, toujours qu'il y a vers. Distraction par rapport à quoi? C'est la conclusion. Ça, c'est la conclusion. Laisse-moi parler. Tozosenga na premier ministre, chef du gouvernement, à tenir compte de la représentativité. 26 provinces nyonso et ça la représenter le gouvernement. Merci. La province merci. Ministère. Voilà. Bandeko balandi ezaki sengomingi pona biso kobeta masolo na papi Moussa ya perdre basé pembe. Il y a Union Sacrée, Jean-Louis Société Civile, Junior Baroké, la Union Sacrée, Michel Bangala, Lamuka, pour nous mettre à Masolo Congo, Zaki Sengomingi, tout le Beleka Kamboula, Mata de Lukonde, c'est pour nous mettre gouvernement Lukonde, et comme Ngonga Kokabola, qui batuna batuma, pesi makanisi na bango, pe batuma décrier ma kamso d'aliko salima. Pour Nabiso, Tosuki, Awabino, ne beaucoup tirer conclusion, rediffusion, lobby mardi à 12h, pe prochain rendez-vous, lundi prochain, tu vas mettre à Masolo, on va inviter Moussou pour que le Mabota Nabino, Maton Domingue. Ayez du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors concurrent, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Ma mission TV, le miroir du monde.